bana kisasa bana mokili mobimba sika sika panza sango Congo c'est pour sango na bino panzani eza ya kopanzana tala soko lingi ligara no panza sango sango panzana soko lingi église e panza sango soko lingi bakaba business makamuno nyonso e panzana na mokili oyo okoma ko ba bishop chatu charismatique le pasteur people tade lingi ozana basita boye yaka na panza sango ya Congo ya grave na bengi bino masolongo yangoyo Edino photo image na Paris Edino photo image na Paris Edino photo image Sarah Edino image Maison Race de cœur Ambara Kousiama. Alors lingo ça ba mariage na yo, ba anniversaire, ba retrait de deuil. Edino image tour du monde. Bakanga kata kwa kandala la kati ya Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Edino image. Ah! Lamba babilili batu Sango ya Congo Edino image tout du monde Kanza sango ya Congo Edino image Kanza sango Edino image Oh kanza ka sango ya Congo Banina nyoso bolanda Panda sango ya Congo sito yo ya sala Edino image les unes abisso problème na yo oza na problème na yo ozo tungisa yo mona ye yende préfet de discipline a suksa makambo na suksa ngo c'est les unes donc to comme na suka masolo na biso wa te to zana parce que ngo bossa ba passer le bomba yango na kota na ba séquipe ser mari misamu ndinga kufa kiao yango na kota suka na passer bato ba bombi ser mari misamu bango ba ko se dévoiler pas banani wa oyoki yango te banani ah mais ngala c'est la question na yo na nina ba banani ba bombi ser banda question no place banani poto koma wa to landi na internet mama nani mama tumba auti Paris akeki sasa po asambela pona ah bon ndeko misamu soi-disant professeur Koyaki basali na nzambe bo entouré cercueil to sambela kasi mama na zui opportunité te ya ko sambela pona sœur Marie misamu alobi batie bakale nalina ye basko avina eta ke préfet de discipline tala ça yo landanga na nzambe basali na nzambe batie biso bikamwa mais kasi pourquoi batie mama na kale asambela te bikamo yango to mona ngo ndenge ni to fuye bikamo na ndenge ni po yoka nalobia yoka na bosanga na nzambe te moni nzambe za souverain biso tout wa bana nzambe moni nga je crois que en Dieu na yebi nzambe à part nzambe na yebi satana te satana c'est le premier ennemi na nga diable ozo pas neti ngai so na yebi so ke lelo na fongoli si sal na ngai na fongoli si sal na nga na nino na maison fort on a appelé sa adresse 71 rue Étienne Dolé on a bien 71 oui rue Étienne Dolé rue Étienne Dolé 94 140 Alfortville vous comprenez oui non loin ya gare vous comprenez na juste ça na zone industrielle il y a danger ça c'est les juste ça na juste ça kuna o ya linga ya ça aya ko sakana chaque vendredi samedi dimanche na obeta ba concert kuna ah c'est les unes concert coûte partir va ça concert na les na blessé ba collègue patriote ouais comprendre donc so boye kuna chaque fois il y a na gala humanitaire grand karaoké alors mitoga na invité roya ba vient na maman Brigitte ouais na invité na maman Brigitte Baroya donc il a par invitation oui par invitation et puis ma fille yo a bien à Paris ma vraie chérie ma vraie gare ma beau gosse à Paris Zaza Star la bimbo vous comprenez donc si ko so ko ngala lobili kam na ngabo na invité chaque samedi dimanche boka beta musique ma musique monsieur to beta beta nango mutu so bona ko yemba te akangami yo yemba te mais kuna to yo mona ba sele zina zo yemba na yemba banzembo nanga c'est la vie so yebino yemba te ko na okuna te te na pekisi mutu ya te mutu to na droit ko ya
ozo comprendre mais ngala bi place musupe ba beta ata musupe ba satisfait mutu banda obeta banda obeta ka zo beta wenge na wenge a interpréter on reconnaît un bon chanteur par l'interprétation net ya Romito Gapé ayemba bien hein ouais les lobio Aaron Mitoga a grand prêtre ya artiste coiffeur koko sele makamuté ozo comprendre ayemba bien ça boye so ba yekuna pourquoi bondi matin ngala zo sala monene eza na société na vie na ngamo bo Jack Mulongo JC Mulongo instrument za na kaponga na sombe instrument oui na tala instrument ya minene o sangana te aucun chanteur na poto a sombango malgré tout que non ba pesa ka ke eza na ngoma crédit ba mais avant de crédit avant de rapper instrument là ouais c'est bien pour me mango na kina fongli bar na kina mais ngana na instrument ya awa ozo comprendre nde ba Martin Mapango ba vieux seske ba zakana ngo ozo comprendre ngapela za na ba instrument boya ka soya bien na ba orchestre vanda awa na poto j'invite tout le monde bamsi ote ba combattant beta ba tu aya ka revendiquer ceux qui sont za collabo ozo comprendre si alors so le tinga lobi bon yo ndi mangate pwani bon na kaya mama wana mama Tumba Shaumba Tumba Shaumba ya bia ala musasere na biso Marie Misam ngane na zabo na chaka acte mutu na preuve na chaka masolo ya mutu na ba preuve nga atake mutu so mutu mwa yebise ndenge nini c'est no zabo na sa eloko mo na da sa eloko mo na to produire yo neti kosi mato mais c'est boré manena ndi na loba na manena mbongo Van Kerkov abana nga petit na oyo ba danger leki bato belé nga bité vie yo lobaka na leki bato belé te mais sala oyo ngo sala prouver via prouver album yango KS production ni ça ba petit na nga ba gires na kini kuna ba attaché de presse ya KS vision malgré tout nga na membe ba on a kata KS oui petit na nga Elvis Matondo asa na RTGA 5 clip ezo lega partout ba Gilles Vasimba ba kuna mes condoléances Gilles Vasimba merci bakunda ke mettre ko sa matanga awa enali Simba sayo malosa en tout cas mes condoléances Richard Luemba enali Simba na miso Yolande Simba kadi kuna na Angola kadi Simba vraiment talakaka ya nzela moto nyonso et bon mauvais Sikio Mayembo mes condoléances aussi voilà famille Simba Mobimba na pesi bino condoléances parce que ngala za mwana famille wana na mwana famille na bota na kata famille na te na vanda pena na famille na to mesana trop le kolina bango ensemble kolina bango ensemble bato ba Presley bato ba Serge Simba Fwengi bato ba Olivier Simba ozo ba Alain Simba patron voyou Alain Simba ne masana ngakutu o apesa nga première sapato on a battu na podium pour la première fois na carrière na ngai ozo ba wana mfumani na Yoka Shock Yoka Shock obe makusa Yoka Shock ya man mamona Yoka Shock ya man tango ifina men o abisa album ne tango ifina men parce que ça na vision après Yoka Shock on a ngade muta formanga na Yoka Shock akota na Yoka Shock et ça le professeur Solbak a viwana en tout cas na mona opesa nga vie a formanga parce que nga zaki na simple étudiant oui na lingala na yoka nga misi mais tanga ka temble na nga pa masa nga ba lomo di Roma ba ketch Simba ba na ba lio sombala batana Angola kuna ozo ba na Luanda ba Edi Masadi la lelo akimi na Angola po ipa ya Angola dollar za soute ya ebisa nga bongo akombe na Zambie et bon grand coach obe makusa ngata nga na yoka shock ya za soute asa de orchestre na ye shock bantu nga na yoka shock na otala obe makusa moni ba misunga na kamwa po ba ba vérité so esa nini vérité en vérité loba vérité obe makusa ki mu vieux nga moko ata vieux nga amasa na ngati si ya vieux na yo pakalowi bato be ba yebete me batakarche na grand coach obe makusa grand coach ayebi nga batakarche de ba vieux na so ba Nissé Walada ba pire vieux ozo ba Nissé Ndombasi les parisiens Nissé Ndombasi ba grand prêtre wana o ba beta en forme ndé bango wana les parisiens ba Nikeso ba José de Creno ba jipe mandiango forme kazaka na kazaka like makengo ba voiture rebelle ya kutu master nga penda azaki président ya fan club nga na succès bende matouché là ba vieux nga ba matouché ba grand prêtre ko sanga moi ba kombo tanga na sans la vérité ça te coûte rien du tout ozo comprendre donc ça ndingo wana ya wana lobi ke mama wana wa ke do samela pour na sœur na Marie Misamo sœur na sopi ya changu en tout cas sœur na changu que son âme repose en paix mais etali kaka ye ndinga kufaki meza mawa pour na biso no surtout
mais atiki pe mwana na ye na yo kaka mwana mais ça bien tie Rit Misamu ouais yo yebi kombongo c'est bien Rit Misamu voilà et ça ndenge wana nzamba yamba molimo na ye la terre soit léger pour son corps comprendre bon voilà na lingi na ye pourquoi ba tsaki ba kale ba maman sambela ti maman wana il fallait batika épreuve na et se montrer devant le peuple oui makamusu basala nango ba black te panza sango ya Congo idino basala makamusu ba black te donc maman wana sengi bino abike non assemble la sœur Marie Musalu auti Paris auti France asombi billet na ye aye ko fu asala ke assemble la po ba ko futu mukalante ezaka ni résurrection quoi résurrection on sait quoi donc la sœur Marie Musamu a ressuscité c'est ça ressuscité bon après sigoyo selon maman maman Tumba maman ngaka to na respect na benga ba maman si maman Tumba maman neti ba chala mwana ba ba maman te ba kolabo chala mwana aza mdumba moko bo bana bo afinye lisusu ka yumoni yo chala mwana yo za ndumba chala mwana aza ndumba azoboma bato bele so boye bien ngote donc azoboma bato bele oye bien ngo bien pour ça l'autre na poto oyeluka moto te na kisasa para biso azate para biso za na osute bato tuba yana ko poto donc voilà wana oza ko s'adresser na chala mwana yo benge nani chala mwana yo bo benge ndenge molanga chala mwana ya wa mama mbili ya belle respect bisiko za mama mbili ya belle mama vonga eti lelo za mama nani oyo Fire test. Maman fire test. Maman moko fire test. Merci maman. Na mambo sala rapport na peuple congolais. Mais tchala mwana, il fallait yaka ba tchala mwana ba tchala bakal. Maman Tumba, Shaumba. Il fallait batika maman wana prouver. Batika maman wana prouver. Anga sambe la sœur Marie Misamu. Afa nini? Assez quoi. Wana yaki siwa motutu. Metango tiki eta sa. Ndeni sera oseko. To yebite yepe mamango soki enga makambo solo bo soka lamuka kite wala tala enga mama na mende na ndenga raisonnement pena ya kibomoto so za pena motu il fallait batika ya sa makambo oyo mais ngana yoki pare mamango la musi mutu alobi ke occasion ba pesa ki était pas Marie Misamu il fallait lamuka mais petit moko la muki accomplissement salami na moi mais petit ngo parce que na ngo pena sirité kala musi parce que babé azaki na coma pour mutu azaki na coma nzambe so sali miracle ko zo ngone pena bomo si bata coma pe bakufa nga te ko nga pena na zabo na zade na coma exemple na ngai azaki na coma na zabo na coma coma ça veut dire que na ba âge ba 8 ans na zabo na coma na zabo bela makasi oui na bela makasi na coma ya danger ozo comprendre mais ti londe na zabo nde na mobala mbinga mona kumsa nzambe nzambe mdasala nga naza nazala ozo comprendre mais sikoyo mama mambiku di te so mambiku di mongo so makibuila so nani te o makinani na kati o maloba te pardon surtout ba congolais ngazo bato poto baza éveillé misu na bango se fungwa maki muta poto mote lo baka za nega ka brutia za nega zoba comprendre mais la plupart na zoba en général bato tout baza na poto na États-Unis poto mobimba bato tout si ba fongoli misu oui congolais za na poto le na diaspora aza congolais te oyo bokosa ki lobi aza congolais o bokoka kokosa te lelo mais so to tala bien ba congolais bino oza na famille na nga musu pe ba cousin ba noko ba nani o baza na Congo ozo ba ponga ba papa na ba mama baza sukuna te comprendre okimisa bango to te na kimisa te papa na ba mama ba nini eza opportunité comment non combattant te ngana combattant na no ba bien ngana za combattant te naza patriote naza plus que combattant voilà donc bien on comprend te pour combattant nous sommes ngana za combattant naza combattant apesi bokoma be neti sakari ba salo ba pa za combattant bokoma be bandenge belé ozo ba ba combattant ba koma pe na bandenge belé combattant muso azo landaka moto po ali ya mbongo ba pese mbongo ke lia ayeka na komba mela masapa mbuta lo ayeka na komba ki combattant ala komi combattant muso mona mais mutu be na na tumsa pe batuke na contre résistance binda o mona o tunye pe question zong silio négativement o tito beta batuti wapi miyo mutu so azo contre pe faut ko beta neti ngani na zabo bobuka na te na musicien mais so na moni o pe na que non
yo ta motu mo finga a peuple yo ninga peuple a souffrir ka poni boninga peuple na souffrir hein poni boninga peuple so na moni na occasion na obeta yo pongala makasi na pena makasi mukuu wa moronde na zango na pena makasi na boto na famille ba motometre ba jipe mandiangu ba famille ba maître Chiwara wa bi maître Chiwara wa ba maître Molf ba na za pena maître tout na maître na ngai yekusanga judo wedie na biete ba na 2 maître ba yekusanga judo nani na maître Nzube maréchal yekusanga judo na yebi pena na yebi ba ushima ta bien na yebi ba ba mouvement bele oh les jeunes maîtres ba maître le ba maître Manix maître Massa nga Kevin Kamuzuna Kabalo azo faire partie na Zilatan avant judoka ya munene na beta judo na Geda nga za mona Geda tu ba yebike ba maître Zipolo bisika baza ba maître Giga ba maître comprendre ba maître tellement ba sebere ba maître Machuda Lengole ba maître Machuda ba yebike na beta ba compétition ba maître Noël Botamba ba maître Seda Yoka ba maître Albert ba maître Bigis bongo maître Nono le Moïse ba yebinga ponga la moninga wa mission tunde to na beta bango na ba so na beta na ko bete donc au moni ko so na beta ba milicien mo ba mission ba tsangi mo munoko wana bino ba fanatique boko te na bango mais tiki na ngai net faire mutnet faire na ko samba na ba mouvement na ko lemma mabele ozo pa osasir na makasi ya osaka na te frère na yo so frère donc mutnet ndo yamba Pims na robete na lembi akufi pe na ke boloko pour rien comprendre boso to bengelo maître bato ba papi pepe nda tsa munoko na robete mabe papi pepe mangali na sana robuke kingo na buke mais tellement to ba musicien to ngato bundaka na musique mais yobi ke makambo zo ba ekoyelo pe moi na ngani ni mutu ngatanga na zoloba so yo loba na côté na loba na yo ngana ke luka papi pepi na luka papi pepi na kobeta ye aza vie na ngai na respect je te respecte mon vieux mais na point de vue à Bitumba je vais tabasser donc je vais te corriger dans une façon au moins na kobeta la yo na ko na besoin kobeta te parce que faut te bundane na chant pour papi pepi pas chanter kobeta bon na chant na chanter na chant na ba na chant yo kana ba mouvement te na ba mouvement so na ko na ba mouvement na batna na kobeta batwa ba Jordan Kusa bete mabe Jordan mais tellement da petit na Christian Jordan Kusa pile adam masa na ngana pile mutu na ngai mais petit na âge a dit que vieux c'est les zino ozo pas ils ont concerné que yo hein mais Jordan Kusa yebinga bien o vient na ye yebi que non o vient na ngai aza makasi mingi na tumbula ga yete parce que ko moni ngacho na zo beta do na go beta la le do na zo liabo batro comprendre na za maître judoka et puis ngai grand frère na ngai liboso yebi arbitre tata mapasa tokodiangani webi arbitre tokodiangani ya kache na yebi ko vient na ba ke ya papa grand frère na ngai liboso asa tu envie tu lelo asa envie ada la Suède na Stockholm ba vient là ba mérita qui médaille hein boba pc des points au moins c'est que le kuta mboka na biso tokodiangani grand arbitre osana c'est pour ça lelo bazong simo ya ngai nde na zabona osenga komba na petit dingwe webe dingwe maki diba na ko beta ye na ndenge moya osakana te obi ka bimisa moto wana ya bafanti ata bafufu na mutu semul amwa zo tia bobo ka chamili obi ke so alingi moto penda donc abimisa moto azo zika obi ke message c'est comme pas maki diba na zo maki di na sengi okomba na makasa osakana te na luka yo mabe donc pour la sando na comme siko na niveau siko ya ko beta pour na ko na niveau ko da ko bomba mutu maître JP Mandiango pa oselo combat attends maître JP Mandiango na père aleki na ngai ba maître idée na ba maître mo faut respecter le gars père aleki ne obeta te il faut respecter micro ba maître poison ba maître nani oyo obeta obeta na so senga combat to ke na ring na ko gagner payer na ko gagner OK la kasa ko beta on na ko beta na beti après so pe na ko gagner na gagner bon ma na zo bozo mo blague donc na va sir nanga ba masara ba maître Seda Yoka ba maître Berende bazawana na respecter ba maître nani o maître le kololoboko maître Mouze ba maître Churambo ba ebi ke pecho na da combattre champion maître Churambo ba maître action Zakot action Zakot ebi ke pecho na mutamboma champion de Savini mutamboma ebi ke mutamboma ebi ke champion de Savini yeka champion de Savini ko toza na PC mbote mais
jour au monde qui comme prêt pour te bunda benga ina ko samba yo comprendre donc quand tu raté c'est les inos na ba blague té bon quand tu raté c'est les inos chanteur gars et siri na maître major sur moto na coupé aye na ko beta ye o sakana té aza likolo na ko beta mais aza yo kangai aza na plateau na ko beta na quartier coupé na data ko comprendre na kela kaleso siko yo siko yo beta ba close to yo siko na beta ngam do beta ka nzambe 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 ndo beta nga bon ngai ko beta ona zo bana ndenga mabete na lobi na mettre na sote na ring na nzela te po na nzela en tant que sportif nde na yebiso so ngolu na bitu na ubana mbang bana tout pene ko na tout la musi ya zaza mais so ba se na ring nde na ring nde na beti na ring na beto mabe na c'est les ino to comme na suka émission na biso na siko o moni siko to comme na suka émission siko na moni ke to tika aventure wana eza ba aventure te parce que na bino zo ba aventure mais au moni bato o botumbula nga mingi na TV na ba TV ko finga nga ba commenter Nikolo na bani opération Nkuba so la repérer face na yo na nzela papa so ya no concert na nga to fandi na yo so na repérer yo pour nga na mama sala nga ba mettre CD ba mettre yoka ba mettre drapeau blanc ka ba mettre tangi au gauchi ba mettre tangi obeta wana tangi bangote ba mettre sibon ba mettre net ivi en ponga ba mettre ba to ba robingele botu black dragon de la défense hein ba mettre ba papi congolo mettre kimoto ala ba mettre keba bomona nga te boya ba vient na net fait tuna janana papa na mettre games bebi ka mta makasi abeta kama be omona me vie mo gentil to kanze yuma kende ndo kama kambala ksa ba sepelisa yo oko sepela mana nenga osakana te ozo ba babe masombo wana ba mettre babe masombo général babe masombo ozo ba asa mettre de ngolo bateke net ser mari mesam ataki chanter zanzambe masala apende masolo na ye na ndenge comme na lar na ye atongi lupango mais to ebitende atongi lengo mais eza etalika kaye mowei ba musala na ye futi ye si afutami yango asombaki ndako na ye atongi ndako na ye futi ye doki bon c'est les inos to comme comment pardon viens à biso à Londres nani oyo pasteur proverbe et puis na profiter na pesa pe mbote na pasteur ba pasteur ba lo ba bosolo ngala linga ba pasteur ba lo ba pasteur Francis Lola bisikoza o lo ba parole à solo wana na kisite kuto komano pe quoi faire mo kata asuki merci beaucoup frère net pasteur GF Fongi collègue na ngai GF Fongi en tout cas vie pendant aza vie na ngai na yeba apete na yeba agno pe na bien te bon na profiter na bengo collègue GF Fongi ba vérité zo lo ba yangwana ko lemba te biso bana nzambe solo to ko bongwa o za ngwe to na sala vite fait pour na sala no pe na mission ya bien zoro mabiala bisiko za vérité lobaka yangwana mais ko lobaka te ko sukisanga yo na sukisanga te poso na bandela to bandela mais c'est une titi mon vieux na tira ma ba niko ba yebi proverbe na Londres oui parce que proverbe papa fongo la biso peuple congolais fa fongo bat ma zo comprendre karate yo pe si raison mais azolo mamba solo pourquoi bino ba congolais bolinga ma vérité te azolo mamba solo ngala za pourrier maka mutolo beza ngala yebi ozo ba so ba ofinga mino e kangama ngala matoi te et puis concernant ngala kibela ngabino te album na nga eza album a vérité na saka on a vérité so la sala ngoma makisi ndeta mususi na kufa oui ba pe réponse ali hein droit de réponse osali droit de réponse oya ngala na bezo ba lobelanga droit de réponse ba réponse de zali mais ta au makambo eza makambo a vérité photo lo bango na vérité mamba lokuta fo lo bango lokuta eza lo la vie so vie boziana vie boziana grand chanteur ya mboka ya osakana te ba couronner azu bébé moko mais pour ngai a no mérité même 4 yena vie voloko il faut ba mériter 4 mais surtout l'année sous ma sona kata mozindo via za collabo fait grand collabo za collabo mais ba musicien tout ba vana na ça c'est sur des musiciens collabo ba membre ANR ba membre ANR ba musicien tout de bomona ba jeune apôtre bokeba bino ba jeune bozali ke oye pas musicien abwaki yo de commissaire était master na yo ke ba na parler na yo auti kilo ndikila moi c'est pas ba ko beta pe na kidibo comprendre te
ya na mbongo no babwaki OK na zalo kwa balike makengo zalo kwa ba bienvenue vangasele ya vanga ya vanga pesi la na babwaki akena atanga na ba besoin te ko ngai na ngambara kuzia matoko maka kotambula ka bisika mona po ba bichen monsieur et puis ba jeune monsieur ba kosela pe njili makam po ngala mona njili fona wela na pe monopole na ngai o mona mutu moko bo ado donc azo mikitisa devant mise moko kutabota mane ko na mboka mutu onga komi kutu donc netika boyi na ba simisa na ba veste ozo kwa wana dobi komba mutu te moyo aso tuni onga mwana njili bakola soka batuni pa ba miture ezana baba nani ayebite mais azo ba yemo njili donc pas bon donc cela veut dire pas bon abomaka kashanjili pas bomaka kashanjili ba mona nedi njili basemba bala OK mona mosenzi mo utane kota ba selembao moi peso otali na ya azo mi benga jeune alongola ka chapeau so alongoli chapeau yana aromito gozo aromito taliban ozo pa mazo mi benga na jeune so ba lukwa biska chiwara machine manzanza e banda oza la place ni na njili machine manzana bien trabet alors ba trabet o vie jipe mandanga ebisa no mukona bana ba sukunga sukula na trabet na quartier 8 na manji na seba bilongo ni ba jardin to tu na trabet za wa ba ebite ozo ba so tu ni esuko obi na yake no verodome bana ozala bo équipe ne bana ozala succès na banjili série wana aoye bateme ogunga so tu ngona ba sacramento na ba becha city ozo comprendre so tu ne okese ni ya liboso ozala banjili bana sa ba voga danger avant bisoto ya bisoto akubana mikebana otu un grand star ya njili ayebite la chapada académie soto bango ba académie soto yebi abalolo jimili kona puna yebi abalolo yebi jimili kona puna na kata charrette yebi menga na mwana njili na kikutu me na zoye bakiza akibongo oso pa c'est les uno to comme la souga émission la biso ta ngali ine to lo blende album na ngai bon bala pendant ça au Congo dans le monde entier voici l'artiste c'est les uno mec d'ici to comme ce qu'on a moment album na ye auto bimsango il y a pas longtemps il y a un mois en tout cas mingi ya kolobeza te pour l'album oyo bino moko boyoka yango bo consommer yango bo somba yango ezotekama partout et puis dépositaire nango ye moko ezali kosi malto ah monsieur Borel pour ça longwa kota bandal déjà sombi le pas on a chango akoma mwana chango bana bandal pe na pesi bino mbote bisika boza kini mobimba dépositaire eza ye moko ka sport ka vision na kishasa so ngo zwango za ba édition nyoso ezobetama kaka ndenge bimeli bo na moto nango eza nango kaka wana na besoin moto te ko na kina obeta côté mobwe mire ko li batnet na film to na besoin makambo te pona zwa liboma po bana bana vie mukuse batu wana o nyoso na facilité ngala na facilité ngala zwa na difficile vraiment bali ba ka ne balobake un bon muta mwana mbala solo il faut bunda donc ngala asoda na zo bunda dana besoin na sacrifier bande ko na ba ko bakizengi mais boyebake album yango yo droit de réponse so yebi na musique otinda moi félicitations ala besoin grande chose te so yebi ka musique tinda ka moi félicitations pour na Luanda déjà commis na obeta ko na Luanda na vie na nga des fois merci viens au salon cadeau viens na ta ba musicien bon ba chanter la bon ba zebete ba artiste bon asali petit na cadeau abike no petit na obeta na Atlantico ba o ba ibi Atlantico za na Luanda kuna ba na Luanda na zoya na Atlantico na avril na mois d'avril na na préciser na zoya na Luanda na obeta na Atlantico na obeta ta comme enlever les rideaux il y a na Juju Bilele enlever rideau na il y a Big Star to obeta na vie vocal wana kutu kana ba vocal on so bi ba kangi na bola kama na simana ngayoko tisimo bali yoko boktal ba vocal lo neti ba Monteme sali lo kasate vraiment pongana koma eti kala ba prete oh lele yoka ozomba na moni penda musale zali musale yali awa oui donc musale yali awa ngala musala makofi go beta bato ozomba na kata cha na kata cha ndo maître ya osakana te grand maître c'est les zino yeyo mikolo kuna changer na ngazwa kombo ya vie na ngai grand maître Chiwara mikolo ba benga Chiwara so mun nga Chiwara na isi na pona na tsape mandef mikolo leti ya so be Chiwara wanga na bengyo boni voisin encore man obi ke mandef e bank sabato aka so be nga maître Chiwara
nalobi boni voisin boni yo nakomi kaka bongo so olingo benga maître benga tala nazo bakombo na ngai ya sika maître Chiwara ye maître so omoninga kaka na nzela kobenga maître d'ici tikila yango bana bakoto mais yo congolais kozai mpo nga na kaira bakaira babenga maître d'ici mais bino bakozai so omoninga benganga maître Chiwara na c'est boni voisin oza malamu voisin c'est les uno c'est les uno à part ça toza mpe na droit de réponse otoyebi na vie kinkese remene makambo to solo ya baréponse no yali etalinga te so bazongisa réponse bon répondez vous êtes libre droit na bazongisa réponse mais biso tona besoin alternance nde na Congo so nga na lobi yo mpe ezongisa ezala bongo comprendre c'est bien mais réponse ezoya kala nga nde na fingi mutu te mais na lobi nde bango mpe bakoloba nde loba na yo nde eyo vie blaise bula loba nde mpe koka mpe koloba et puis soko lobi na bandenge mosusu okamwa retour yo naro okamwa retour na biso okamwa retour ya danger nayembi bambara nayembi yango na vie nanga Youssou Ndour kaka bango bayemba na ba Youssou Ndour ta poto elo pamba Youssou Ndour kutane kuna garde de l'Est na kuiki bodame comprendre bakosaka bino bana kini ta bato to baka na poto ko bayebi ke Youssou Ndour mpe bokomona ye aza na artiste simple kutu atonga kutu ba université asala ba société de transport alobela te mais yo tonga hôtel ozo comprendre donc otongi noka otonga kutu même pas école ozo comprendre donc Youssou Ndour na yembi na ye bon soto quel susu na yembi na sans appel pour na ko récompenser bata kizomba na ngola ba se retrouver na yembi susu Willy Musheni marqué vient na Willy Musheni bino na yembi te vie na yembi ko ça complexité mais aucun so complexe ngo zo utapi c'est vrai si Léon na yemba ata moi un ka opesangati nazo réclame opesangate bando bensanga na ndako na ba yaminga na be Rita na vandi bona dame kaka esili si na vie omoto ya masolo akati ko misona ninga libanda menga na muta vérité na lobi bo parce que rien na yembi pe CPI rumba na mon CPI na yembi na mettre avocat na ngai parce que akenda na bosolo okoza pe na mbongo ta aider ba congolais belé congolais azana besoin mettre avocat Paul Djunga a aider amona ngai na opc carte akende kuna ta makambo ya libala makambo ya mokanda makambo bakanyoso a traiter le cas avant que tu pesa mbongo maître avocat maître Paul Djunga le barreau de Paris le Moïse congolais na yembelier après ya suka na yembina vient na ngai King Kester est mené à le docteur Honoris Causa kombo na yango za na ngoya ngwana mon jeune frère Célesino avec j'offre ce cadeau à mon jeune frère Célesino multimédia multi-voice en tout cas bino ba misu botikali bolanda tala muta munene ndengo na ebisi bino bongo bozoka conscience te bozwa conscience et puis na générique na ba ba succès et matate et kitate na batu ba bina ngo normalement générique wana eza makasi e go buka ngo mire po e buka mi batu ba kufa net na film te batu ba kufa net na film te ozo ba bato baobina on esengo nyonso na ndenga nzambe ozo comprendre mais yango na loba liloba suka na liloba suka te mais na profiter na loba pour yo na opesinga te quand même donc na pesi yo cede na yo merci c'est les noms et donc on a loba ka ba pasteur bino nde boza boti okosa bato to pekisi muto a question église te l'église na Paris eza lisusu te nde to pekisi ba ministère collabo ba robeta awa te ba église na Paris eza lisusu te po ba passer boleke belé to ndima na biso bino te neti ngase les gens na ndima bino te boza ba ventilier bosa la satan bosa la diable bosa le nzambe liboso boko beta mafimbu makamusi yango ba na tango c'est biblique ba na tango asuka satan kotinda ba sale na yeba kite belé na se ba faux prophète ba okomebe ya to komomora mais nzambe pa komobeta ba fimbu azo beta fimbu osali nzambe na ndika mabe okubimsa fimbu oleki ozolo baleki fimbu ba pasteur nyoso surtout bino ba sous pasteur ba diacre o bosala ba pasteur collabore ba na Kinshasa ba zo endormir peuple kokota peuple kotela ba peuple ba poison ba misu ba kona ba poison ba pasteur rebelle ba misu ba sala ba chanteur nzambe soit disant ba chanteur biso tout ba chanteur nzambe to yimba ko bon nzambe to za na mokili to ba chanteur mokili chanteur nzambe na chanteur mokili les gens les sous-té l'église est les sous-té bino ba chanteur nzambe boza ana poto boyoka nga bien na kotanga ba kombo na bino be loko nga na yebi na nga bino to ebele te
lokola frère bayebisa bino bavérité bozolinga oyoka bavérité te masana nani Clovis Makola aza camarade na ngai Clovis Makola aza camarade abeta musique ne na bosolo abeta musique ne na bosolo na ngane na yebe na connaissance nanga ba frère de Clovis Makola ozo ba donc en tout cas frère Clovis Makola continue na ndeko yemba bien wana na yebite yo po simba kisi mais na lobite ko simba kisi na yebite so simba kisi yo yebi ba frère ba simba kisi tala bango tu ba frère wana banini ndata na nobeta na ba wenge tondo kutana bango ba systématique ba frère ba na poto ba frère ba masa na biso ba masa na biso bazana ba leka na ba wenge le pali ba systématique bazana ngo bokati bino bokati ba fubande ba yemila nzambe bazo saka na nzambe pongo nde na za mosumuki na ndimi na mosumuki so na mosumuki ba péché na nga na osenga nzambe pardon ko limbisa ngai mais bango bandima te ke basala ba péché bayebi kaka bango bato ya nzambe mais en même temps bazosalela nzambe baza bato ya diable bato ya satana na nsima na bango bazobomba na nsima mosusu bakomotela na bapoison bango na bango toyebi masolo wana yo onde ser mari misamu no akufi bongo aki maladi te eza na pasteur moko abengaki na hôpital ya seti na koloba bango bien obengisaka na émission oyo nde na tumbolongo mpo eyinda oyo na tumbolongo mpo eyinda mpo aser na ngai ya njili aser na ngai ya changu pasteur abengaki na hôpital ya seti po ser ye moko ava kufa yebisi bino kabike non nakomi kosentir nzoto na nga na insécurité bino bakongoli bozo comprendre te jana ndongola na osapo nakomi kosentir nzoto na nga na insécurité ata ndako na ngai moko nakomi kobanga yango nakomi komona neti liwa ezoyela ngai sera na ndako monene place wana ya tonga na ndako so ndamta tongola soki ye moko toyebi te ozokopa sera na ndako monene akokola pe kosala veille de prière na ye na ndako na ye mais sera kini ndako na ye ake kosala yango na changu na njili tanko kosala yango na changu eke bino zolobela bino eloko te ndako kutu ya salaka deya batéâtre na frère mo asala batéâtre soki Caleb asalaka batéâtre basalaki théâtre na frère wana quelque part fa yeba makambo ni eleki na liwa ser mari misabu ozoba asaki ne théâtre baza pe à part ma théâtre à part ma musala baza pe na ba relation mo ya privé ba pe na ba relation mo ba yeba ni te wana yebi na ngai te mais nazolo na yebi ba yeba na bien wana ngana yebi ne frère wana frère wana to benga na kamera kanga na mabete na yebi na musa sala te so malamu so mabe na yebi te mais ngai en tant que mutu sage en tant que préfet de discipline de la musique congolaise en tant que maître judoka en tant que chanteur à l'équipe à chanteur nous ya Congo sans exception à part de Voloko na vie King Kesere Mene que son âme repose en paix vient na Kisimbi na lobi o ngala na lobi yango bon siko ngolo bani par ngolo bani place wana zoloba na ngina lobake ser mari misamu liwana eti lelo ngala mo na clarté il faut na landela ngo pour na porter plainte contre qui na porter plainte contre ba pasteur na ba chanteur religieux surtout ba lor mbongo wana bana yo wana tena sena bomo ipona po ngai ne na babo mo soto yo na yote soto yo na yote mko na kufa ko yate po so yo na olamga na swa yo to kei biso mbale c'est vrai ah ben oui soto na ndeko ko yate mko na kufa donc pasteur ba pasteur wana ba sera en Christ wana ba chanteur religieux ba yebi base ya liwa ya Marie Misamu ya sera na biso po soki bino na kata famille ya Marie Misamu so ngakunde na koti na kata Marie Misamu na kota na kata famille ya Marie Misamu donc le baba ko lo baté ce yo donc nga go porter bango de plainte pour na kanda mabe na go lia mo ozongo pa ozongo na clarté na liwa ser oui na moi liwa ser wana za clarté pour ba congolais ba ko kufa nga ko été omona mutu mo boyaka na matanga ayaka na matanga mais matanga Marie Misamu so bo contrôler bien yete ayete mutango ayete mais c'est que il se dévoiler ndeka frère wana wa ki ya pasteur Didier Forma lobaki proverbe abike bozela bakunda ser bokoyoka makambo ebanda ko bima moke bakalaki mama Shaumba asa apnio teta mama Shaumba kela msamwa na msona koma balukutana nyoso makambo wana to comme se dévoiler babengisa ser Marie Misamu na hôpital à 7 hôpital à chinois wa 7 na quartier ngana botama wana avant wana uti veille ye mo démarrer car na ye ake kuna bazu batubie tonga formol mais ye mo pasteur wa salaki kuna parce que
baza na maso na basala banini babengi ya kuna yango akimaki ndako na ye po menace komaka yebisi bino ava kufa ayesi bino ava kufa ayesi bino ke non ngai pe nazabo na comment sentir insécurité na ndako na nga moko et puis na mona insécurité na nzoto na komi ko banga na ndako na ngai nazomona liwaneti basaki monsieur na jeune frère na confrère na Papi Mboma basaki amoni azomona liwe komi pembeni à part ça oui toyebi ke ba chroniqueuse na so bana ba sale comportement chroniqueuse moko batanga kombo na kini ngapa na batakini na cha bombe la kate Karine Mokondi soit disant ba kombo wana lobi wana ba watika la mitangala wana balingo tika la mitangala ko bebisa ba foya batu ba génération zo be balikola batu ndengwana yesiko ye na yoki bakangi mwana ngopona pare pour la photo mais wana za makama okangela mutu te wana makama okangela mutu te est-ce que bino na bomona siko so bakangaki pour na balakisa photo ya ser nga kufaki c'est que je mais tout monde peut-être banga ke kunda ser balakisa ba photo mso na kata serge c'est que bakanga pe mutu te et ça ba ventir mo ça vous comprendre te na sima bano yenge on a distraction ya peuple tout monde te ba tout monde susu ba continuation mboka ba sombi c'est les unes on tira au district peuple ta na lobi na mboka na ko silisa ko lobango ta na ko silika mabe et puis ndenge za boye et non asuka na lobake album na ngai et na tango soulèvement populaire donc bo teleme la musique a bien na 5 soulèvement populaire na musique na 5 soulèvement populaire na musique donc quand ça ba musique moko ya wana poza na kaka ya wana to mona ba kondimusu ya côté assassin ba côté ya censure ba robike musique monsieur le kasute parce que l'équipe makama bosoni trop donc album na droit de réponse ya wana soulèvement populaire et yena ya donc na pesi PDC Mbote bisiko zali na pesi colonel Ngando na pesi ba combattant tout ya monde Mbote na pesi ba peuple congolais mobimba oza pour na changer oza besoin de changer on a besoin de changement na pesi bino Mbote na pesi vient na Francis Kalombo Mbote bisiko zali na pesi ba vient na ba Apocalypse Bela na pesi le président Moïse Katumbi na pesi Mbote bisika na pesi le mais yeba Mbote ba pesi ya nini on a besoin de changement dans le pays. Merci. On profite na ngana pesa mbote et pas bayo balinga ngai. Bayo balinga nga mingi pour peuple congolais to linga parce que na défendre bango et na profiter na pesa mbote na Alpha Ngungu leader de l'opinion. Na profiter pe na pesa mbote pas Ogidi Kabaka. Na pesa ba artiste nyoso. Ba artiste droit ba Didier Lacoste, ba Soleil Wanga, ba Christian Koussa, Baptiste le roi Bemelia, Baptiste baza tellement ébélé le roi Olivier Chimanga, aza combattant, boyebi aza combattant. Omba pe ana bino na kini kuna aza ane combattant, boyebi omba. Na pese mbote na combattant ça musala bien yem d'ailleurs la renseignement. Et puis manda chante, na pese pe mbote bisiko za boko la bambo na yo bien. Ndo koma oteka bambo otika no muziki. Boko la bambo malamu. Ba njilwa tu ba na nganzi na yo pour koma collabo. Sarah Martinette bisiko za na pese mbote papa Rigobert na mama Fernande kolanda mama batute yeba vosa alika mama Fernande kokoma longola mote biso tout leli Marie Misamu mais longola bilamba wana lati ya Marie Misamu posi bakundi déjà merci bo tu kolanda les uno azaki na méchant danger parce que mboka ekepe na ndenga mabe ba pasteur bozo boma mboka et puis ba musicien collabo ndenge ka ya lobi a traité bino collabo parce que bo lia mbongo mboka et puis beaucoup de la bandeko ba poison dans la méchant la bino boke ba koya la bino na Paris awa et aux appels danger c'est les uno à télémeli bino na ndeka mukete et puis toi mingi na produit oyonde to consommer des produits oyo na bokasité ya KS Prod dans ça musala na ye les lots a produit c'est les uno lobby pe aux ala yo lobby pe et te kama partout pas dire que musique et te kama na kini pezali Angola pezali si batina kizana Angola KS Prod batina na Angola na Paris ou na France luka KS Prod luka Diego musique boyebika ba endroit oyo bateka ba DVD ba CD bo mona yango tiboye en tout cas to consommer on la banda kuna biso et ça biso bien Kalate ke pe Angola ala kibino na Atlantico Kalate c'est les unes dans Angola ndebo yambi bande kono so wana boyamba pe bana kisasa bana mukili mobimba sika
panza sango ya Congo. C'est pour sango na bino panzani eza ya kopanzana. Tala soko lingi ligare no panza sango. Sango panzana. Soko lingi église e panza sango. Soko lingi baka ba business makamu no nyonso e panzana na mukili oyo. Okoma ko ba bishop chatu charismatique le pasteur people. Tade lingi ozana batita boye yaka na panza sango ya Congo ya grave na bengi bino masolo yango yango yo. Namba